Congo, il faut tout le monde est d'accord. Pour internet au monde danger au commis n'importe quoi et il tient le but fini. Quand un journaliste, soi-disant un animateur, qui rencontre n'importe quel nom d'héritier, on le tape. Aimé Congo, il faut. Héritier n'a pas héritier. Héritier n'a pas a bloqué déjà Fali à tirer la chambre. Fali a bloqué tirer la chambre. Aimé Congo, il faut. Lelo oui rançon azolela na kombo ba journaliste oyo bazoluka ba déstabiliser maison mère pas tu refus yoza parmi bateau baluka ko déstabiliser maison mère parce que lelo betela kango tolo ki soki héritier watanabi alongwa maison mère isa yondo sala ki héritier watanabi alongwa maison mère parce que oui rançon tango azolela na kombo ba journaliste wana zo salonde Aimé Congo, il faut. Faire un poli, vraiment j'ai beaucoup regretté. Nga na errand aussi m'a faire na stratégie. Nga na boye fala a zapper Kofi qui na nzela na ye. Ninga a meki Kofi pas la tsaït. Aimé Congo, il faut. La grande boule de la où la sola ambassade de la paix, va faire ba boye tana fatika wa. Yeza ambassadeur de la paix. Tela a que ça la guerre na héritier. Ah non ça la guerre na héritier. Il aura des morts. des morts. Ah ouais, on a dit souvent comme ça va faire faut tout na mouchiki. Faut tout na faire on a wili mouchiki. Aïe ça biso. Vous comprenez? Faut na wili mouchiki aïe ça biso. Sogi Nani ya rozonga nani ya rozonga na rotika. Faut na wili mouchiki. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo paye à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée à Congolais paye à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babibozone sa promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Tovandi, vous la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis souci à ces plates, ça va client là, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez béler pour Benga, pour la décodeur à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les Anakati. Bah papa, tout cas, si binopé, tout télébino, chaîne, il y a sport nakati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas, ici binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Aimé Congo, il faut. Et voilà,
merci beaucoup et bienvenue sur la RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord avec votre MB serviteur Grady Mouya Ibingi de la presse congolaise. Alors, les lots, toye bongo na ngalema, toye koluka patcho RFI parce que ma soleuse est belé trop bête na patcho RFI. Bino mo bo comprendre balobi, o eza avenir à patcho RFI. Ren si mouya filmer les gars on avenir, on a comprendre vraiment que non, patcho RFI ça va parce que au palais à patcho RFI, bino mo bozo mona que non, avenir vraiment tant bo kiti bo mona différence que on est palais à patcho RFI pour palais on est différent na palais belé. Donc merci à toi Ren si mouya, toye to beta lisolo na patcho RFI bozo kadea na kati que non. Wata na wata ndezo beta. Donc patcho RFI déjà tu es déjà pas tu RFI fungula biso lourwa je n'appelle sur bambo tebele tu es déjà pas tu RFI binomo boki pas tu RFI yona to beta na esko masolo to kota reste mu to kota to beta sko na pas tu RFI masolo na bandule déjà yango yo Donald Kachuva mame milinzemba kabaka bangu chikuna les champions to beta na nous masolo ebi to kota na kati c'est bon. Bébé Congo. Et voilà, ndenge na annoncé bino na annonce nanga bo comprendre que tozande pas patcho RFI balobi lelo to beta masolo na chef coutumier to yebi pété maramongo zo kenendenge parce que patcho RFI na minute oyo azape patron ngamu pe na ena ndaku nde na annoncé bino ra bomoni que vraiment to confirmer que aza patron alors directement to kende ko sola na invité na biso o to ekoluka na mokola lelo na kombo ya patcho RFI chef coutumier beaucoup découvrir parce que masolo isa y a danger na kati émission ndé na lobaka merci à toi grand prêtre César Ngadipo ici au Lona oya yo kati na biso bonjour patcho RFI. Bonjour messieurs, bonjour na bandeko to bata la biso, bonjour na patron César Ngadi l'homme à la mondialisation na PCE ba bonjour à trop et merci na ndenge bo talanga en résidence officielle parce que il y a beaucoup de gens qui passent à la télévision bazo sala ba émission mais place ba fandaka ezate biso to longa nzala to somba ba place to tonga déjà ba flat to na ba pocherie to na ba bilanga makambo belé on a aider population des enfants démunis dans l'avenir to sala chaîne de télévision link to sala site na biso www.banka-nk.com et dans les sites ya bana mboka sponsorisé par hôtel de la ville de Kinshasa, mais par le gouverneur André Kimbuta, les Boga de tous les gouverneurs. Puis, na plus 243, Willy Mouché, le code Amboka, le véritable code d'Asolo. Il y a jamais Fantomas, Azali, le seul Bogard, puis l'homme du peuple, le grand mécène, au quand même P, à soutenir le projet Nabiso. En tout cas, pas tuer RFI, à Mbibino, na Oyo. En tout cas, il n'y a pas trop à dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à la télévision, ils rencontrent n'importe quoi. Il y a un adresse, oui, il bande de parler, nous allons modifier. Il y a un tout n'a pas tué RFI, nyos Oyo, parce que nous avons continué à sentir vraiment que non, Moutouazan et Sika là, Moutouazan et Sika Yaye Moko. Pas tué RFI, nyos Ozo Mouka na Moussala qui est journaliste, et to Ozan na ba entreprise Moussou, Ozan na Maka Moussou Salara, pour le loto n'a pas tué RFI, Aza vraiment stable. Bon, d'abord, on a souffert trop la vie, on a essayé de dédicacer na Moutou. Ça a été on a dédicace na ngai sur na boîte yo il est faut les $200 vous mettez machine déjà $500 $300 $400 ce que tu n'as pas $100 ça veut dire que ils ont un compte à mawa même sur sengi et au aider na moi sima atamo refuta bato ba sala misala parce que tout ça la musala au photo bongisango parce que la télévision a cher une minute la télévision ils ont beaucoup d'argent il y a beaucoup de gens qui passent à la télévision aux mois si soit comme les lesbiennes soit comme PD aux ba valeur en salaté pour nzala tous en nzala mettre ba nzalate pas tu es fille nzala déterminé asa muto na misala manga moko na nguya nzambe pour que bana nga jour mususu na sala sur musala ote na fatigué mais dans une place de côté na mbongo bana nga baki no kele la te ko no senga non fona bongisa venir na bango na détermination nga na sakana na mbongo te mbongo pena na so na jongo pena na bomba ngo pena na sous kilote quoi so etikali moi mon abami ba musicien ils arrivent sous na cadre qui na moni mbongo ils nango et pour aider ils aiment ba divers mais sur plaisir nous ça ninga na ko sama plaisir mais parce que pas tous les jours ça là on a cadre que ya ko teka kombo nanga ko ça la bien dans la vie bon mais ça la musala nanga ya télévision de moni na bongi boye ils m'ont communiqué chaque jour ils ont changé voilà balobi awa soki okoti parce que l'autre fois on a qui makamsu na mona ki na moni yango échanger et on dirait kaka lelo échanger lobi obuki lobo zongisi on dirait pour ça chanter ici la té ngala ngala vivant on la Koffi Olomide les grands pao le maximum les vies à bada na pesi ba mbote passazali soki naza boye pesa grâce à Koffi Olomide parce que conseil naie
kotakine nga trop kolobana nga trop na yaranga Godard Motemo na le ministre provincial batiaka nga show mabe mais yo ndenge ni kombo za ya kombo efandi il faut okoma poser ozala stable et on na kepa kofi bien kepa ya gouverneur de la ville ou bien kepa ya mutu mona moni moi décor moi ezali na ya kambango na modifier monti na j'ai des Kofi Olomide Karanda bukaka zongisaka buka changer donc yo pe ozuka idéologie wana ye non soko kei boye moni boye ba o changer yo po ye o sali bandenge wana moi non ça la professeur la propre parce qu'il y a des gens qui tu refais ko o yo katana te logo la ve na biso kester tango no tongelo na yo wana to ka kino asuki na nzela yo pe yo ko melo bongo te etika ra chantier appartement na ngai déjà est commis na prince aussi là comme au niveau crépissage parce que ça a des niveaux ça a 45 c'est 45 mon tuna mini des boutiques moi ça en assez ah ils allaient résidence toujours bundara pour tous à la bien dans l'avenir mais mes enfants bah ça déjà bien parce que na salle récompense. Merci beaucoup Pacho Refi. Alors tokota directement na o Italie carrière na yo Pacho Refi aux Alaki na Congo France et lelo Pacho Refi au Sali site. Qu'est-ce qui t'a convaincu au fan da bolbi non ngapena beta plan ngai? Est-ce que ça pour na makambo o yo vivaki na Congo France c'est pas ça qui yote ou bien yo moko mona ka ki non lelo ngapena comme patron ya site? Bon, ils allaient d'abord vision la provision na musala na zanango, na expérience, na impact na combo. Omoni musala oyo il faut ça là pour gagner. On fait pas les choses pour perdre. Des gens là bah bénéficier, moi je savais pas. Il y a des gens qui m'ont parlé, m'ont dit monsieur, pas tu réfis, voilà, tu as dit non. Au travers là bateau ça na bateau baza ba locaux tandis que vous êtes professionnels, il faut Ils sont des locaux. Bah les gens qui travaillent autour de travail en Congo France ba locaux. Bah baza na comboté, ba impact te ba na audience terre. Tala dinga pas tu ta mukolo boy. Na fana na bateau bazo raisonner bien te. Donc yo boyeka parce que ba cheta msumo la mukimo boazo coordonner yo yango ane banda sepisote. C'est ça. D'abord ils a dit kambo yango, kambo zali pe bango mukolo site azane bien nga devenir bien mais façon kaka na retraité biso nga za mutu na yebani oyepa na nga omoni ki na nzala te na quand même poser omoni ba bilo dans la cuisine ba salle de bain na metu za millions za mbongo belé mais ozo benga la téléphone au 5 biso na bateau bazo réfléchir que il y a passé faut la que non muto yo to solo la bango mais il faut azara part mo ko pesa mbongo ndenge mona bateau yo na to la muto azana ba vie ya muki ana audience te ana impact ana puissance te ngana zo ya ko renforcer pour que si te fanda mo besoin de connaître monter ça me fait mal j'avais jugé bon de créer nanga nzela nanga tout en ngi okene mais dans l'avenir si nous avons une chaîne à télévision pesoya na chaîne P radio il y a pas tu RFI to aux en partenariat na mutu parce que quand ça la radio avec 30 000 $, tu peux faire un radio professionnel comme Top Congo na eu des projets c'est signé un contrat dans l'avenir on salon c'est non on négligé mais na mon on salon parce que faut vous obéir là même ba TV on a faut na salon avec 5 000 $ dans salon so ba locataire ba côté na des niveaux na papa on a combien sur na betika 6 mois na sa chaîne à TV avec 80 000 $, 70 000 $, c'est la chaîne ils ont quitté ça Braza mais ceux qui na bundi susu avec ba nzambe so nzambe pas sungi ba ndeko susu na ça ba vina nga ba ministre ba député ba gouverneur baza je retiens un peu coup de pouce tout ngamboka ils ont dans la ville. Merci beaucoup Pacho Refi pour comprendre que tozo betali solo na Pacho Refi yendenga na sepiaka na epo azara clair ngala baka baza parmi ba grand frère auto fana na ndaku to la bango to iba même pas que to simba ka micro un jour pour to zana bango pe ensemble boy. Alors Pacho Refi concert il y a Béatrice Hotel balobi Pacho Refi au monanité au moment où bandoze la yo na kati ya concert tout monde a impact o ezaka koto to moni Pacho Refi koto to moni Karine Mokonzi kutu to mona ki pe vena biso joka to moni ba ken pe na mais Pacho Refi on dirait chaleur eleka makasi na ba plan na lo ba chef coutumier ko kaite ko maîtriser chaleur on ezaki na kati ya salle ya Béatrice yango mona na été. Bon concert héritier la PC beaucoup de chance parce que Dieu me voit. C'est ça qui n'a pas de dépense héritier. Moi, je dis la question, tu as une fièvre sérieusement. Tu comprends le vélo? Fièvre, tu as un peu le colon, mais beaucoup de gens sont soutien. Comment tu as l'amblé dans la vie? On est un peu bizarre. On va appeler ça qui ont des postes dans la conférence, on a un salaire que mon a été. Non. Poste comme quoi? Conseiller, Babi, au long attaché des presses comme conseiller. C'est poste par tu as un conseil spirituel. Ma spirituel, ma stratégie, on appelle apportera quelque chose. Il y a un monté dans le conseil, la mission, la taille n'est héritier, il faut être noir et blanc. C'était ma corbeau, on monte bien accordé, s'il n'y a pas trop à dire.
l'artiste a sali à l'axi de capacité, il a fait des concerts internationaux. Tout le monde était d'accord. Bah, c'est payé, puis on a bien hôtel, ça bien. Mais concert héritier sur la quitté parce que là-bas qui a vraiment fait avant la journée on a tongo. Elle a écouté une ndegomoko. Et après la vination on a là 30 minutes. Bon après on a soukola qui est concert. Mais là on a sentir nous tout nous passe. Et on a sali sous prière, non sorti dans l'été bah il n'y a pas moyen de partir. C'est température ça m'a température. On a lobby chaleur on a yomoro de joie baki que chaleur ndé aux chef coutumier baki kuna chaleur ezamo makasi na yo e komate yango wana esenga eke mona na na zala ki ezengeza la mabe pour nga za muta méchant c'est ya kanda makasi ngeza scandale on a tigala pour na maîtriser pouvoir ya musala nanga na ya concerteur tu lui on a résultat ça kuna on est ba fiba là on a qualité à son on a makambuza là balobi wata beti piaka nga nazalaki nanga na kati ya concert wana naobi na kopesa ba propos na ngate mais patcho refi balobi héritier watanabe na kati ya Béatrice Hotel Emily Ekundi yo tango mona ba image omoni oyoki ba rimer wana ojaki en comment Atlantique au kutu Atlantique je benga ngo Olympia ya Afrique centrale héritier béton carton na sala ba démonstration Romeo Golf sans album dégâts vitesse à imo et bongo Béatrice Hotel on les a eu omelette ils montent délégation dans la poto au réalité ba farota ki mbongo kuna podium tout nanga yebisa yo même na 4e génération même na 5e génération bon qu'est-ce que mingi beta ba invitation yo yaki na concert c'est pas une invitation on va vous somber bien $100. Merci à toi grand prêtre César Ngad parce que ba journaliste nyonso ba kota ki wana journaliste monta fande na place à VIP sauf ngana vie na ngajoka kabengele na pesi bambote sikazali ouais c'est bon au moins tu ça va. Ça va, c'est la classe et la différence. Ça veut dire que l'artiste a zo sala makambo to kana ine. Il beaucoup mon pouvoir. Blague exact. Ça veut dire que il tient frappé. Ouais, ça non bandeli. Bon monde. Ninga za wana aneuza. Bandeli au moment où bat bazo juger que héritier alobaki trop héritier ataki maboko ti to comme na niveau ba comme le héritier ba kate maboko parce que ataki maboko mais album est simbité album patcho refitoza a wana kinto ebi ke Sankara zo luka héritier pour kate maboko parce que héritier ataki liboko maboko na ya lobi soki album esimbité bakate maboko lelo ayo tia lisusu mutu Gogan vraiment yo ndimaka yo parce que oza moto na tembe ayo tia lisusu mutu alobi tia lisusu mutu mais au moment où makambo ngo zo ke ka mbilinga d'abord Sankara niveau héritier sa patron il y a entreprise azo kambo moins plus ou moins 100 personnes derrière lui Sankara on travaillait chez eux ensemble Sankara azana mikolo mingi te pa oyo so lingi beta gaso au monde nga na notala ça mikolo mingi te elingi lobani patcho ayiwe kala te na la confiance au wera pesa kai non Sankara déjà il fallait un album tirada retirada au monsieur Silima non il pas un album mon rôle ngavin sa retirada à l'est mais bi Sankara d'abord lié à créer événement mo Sankara et Richard Longwe pas Longwe ba comme la guerre dans mon et Simbate Héritier ninga zala mona bomona ka héritier héritier ninga zana a bloqué déjà Fali à tirer na chambre Fali a bloqué tirer na chambre a bloqué na sens au moment où tomoni Fali na décembre a Fali a ningisi mokili na Kinam o e kokunda lisusu balobi kundi disque ya héritier Watanabe parce que Kinam était kami Kinam et betami et binisi batu mais héritier Watanabe kokyo binisa baté sauf BM na lobi makambo za très capital Fali d'abord bochaki na classement rumbo de mbaté attaque musicien congolais te bochaki na classement ba rappeur ya États-Unis pour y a négliger coutume a perda vitesse Fali a perda vitesse betika na buba mais comment na yim to ba rap mais na niveau ya Congo e ba binisa musicien Congo 5e génération batala héritier de la Coste batala fait rigola Kintosh Bill Kinton zela non faire non zela non pardon batala Spondman Kinton ntekulu bende piné à train Bill Kinton o honora ka musique congolaise héritier pas honoré tous allez maintenant J de Temu le point ou baso ko honorer musique na Fabregas le maestro maître ou ba tikali na Congo baso ko bunda na ninga ya par rapport mais na niveau international niveau ba rap et ba américain ba ni fallait faut comparer na ba HR ba Arkeli ba ni na 5e génération Kofi Olomide Ntambela bango Ozina son excellence ambassadeur de la paix ou dans son ou baza ba congolais ba Jibem Piana. Mais tant que tanga bongo ozotia faire rigola wapi parce que faire rigola lelo na côté ya voix na rocha faire était faire un poli
ocha etende faire manquer na Kofi ngai ni na bi faire comme on est Hervé vraiment Sony faire pour notre bagi le bagati est mon respect parce que ba faire le bagana été est-ce que pour ani bozo traiter Ferrego là Kofi faire on manquer Kofi na petit moko boy ba musicien ba finga Kofi il y a des décennies Afrique centrale Youssou na ba fête yo zala sincère na ba fête ba soirée ba événement toko ki on a beta nzembo Kofi et comment beta ba BM ba nzembo nokola ba oge inspiration ba Adolphe Dominguez ba Chichiwa alors lelo bozo traiter Ferrego la impolika ka po déclarer krinaye oyo grand mopao azui petuana kirikou atie mpandi po akende na kri o faire abimisa mbongo ni asomba selon ndenge bango bazoloba alors tant azo déclarer krinaye yango ne seli ke bo traiter impoli faire impoli vraiment j'ai beaucoup regretté ngai na erando simba faire na stratégie ngana boye fala azape Kofi akina nzela na ye ninga ameki Kofi pa la tsaiti rombo tunani azape rombo tunani faire kutana l'arte rombo tunani nozo mbongo belele ba Londres wana wiba faire nguti ba la rebelle rombo tunani azo Kofi na Jaguar passer à Jaguar Kofi yeba ko de groupe na Jaguar ba faire no wiba on est surtout pour cet exemple là ça veut dire que Kofi a omela ferré ça veut dire que ferré no la ya meki Kofi total la kaka to pesi ka une année 2 ans bon das générique à mission zo beta te yimo azo mona te makamu na comme bloqué makamu mais ye alobi akanga ki na cheke na featuring auti osala awa akanga ki puis dans sa boss izo beta dans sa boss na YouTube ça va makamnyo so ça va mais bino pe botele melika ka dans sa boss donc tant on ba bino yoza mutu oyo kanga makatro na Kofi Olomide on appelle simbote oza mutu kanga makatro na est-ce que okoki po sa Kofi Olomide te ki article la petit na écrit wana te moni OK c'est quartier latin international boibit kocho buga ngoti kese la beta kocho et uta pa rika mboma mais Kofi beta ngona loi omona mukili ba kese ku ba mekara me netika netiti mais mo pa o va faire un tout carré moto asimi mando ba tuna envola na été luko oyeba essayer donc kenda ko oyeba tege est-ce que to komi faire ça erreur grave il va sentir trop c'est trop a manka ko dit la faire au tinda petit moko ya finga uli musheni a on comparer na Fantomas ozo ba faire ba Sandra Gazelle ba mari fatala bana ba ko ba sepi na faire hôtel mais il va sentir na ebi si to pesi une année a continuer ça la succès a on perd même la sponsor na vie so aussi comme na mbongo c'est là na vie so comme na mbongo ndo ko fait le midi ba ça e andro na mbongo na Afrique centrale blague ko fait la mbodi oui otala film Jonas Neger mbodi anu sanene beti masasa signing alamba misani ni abimi oui va faire un outil merci beaucoup Patcho Refi balobi lelo émission vraiment bokanga mutema parce que makambo beleza ya koloba na kati émission na pesi merci na Luru Waje oazolanda ngai Donat Kachuva na pesho merci Glody kuma c'est Nzambe ya Norvège mame Mili Nzemba na Londres motema ya tous pepele ya mbetolo na pesi bino vraiment bambo tebele alors Patcho Refi après concert ya Béatrice parce que nazoto no makambo mingi ya Héritier Watanabe yo lobi ozali conseiller spirituel naé alors après concert ya Héritier Watanabe akio sala affrontement na oaza papa na yo Ranson na boîte Patcho Refi est-ce que Héritier Watanabe akokai kondima koma tina niveau ya sala affrontement na muto aza lokola papa na ye ngiama makanda we Ranson na onyoso we Ranson asalela Héritier Watanabe mais ngai dans zo regretter so we Ranson akina la boîte comme we comme Noël ngiamba abotama le 25 décembre jour ya mbotama nani ya Jésus Christ ye utane frère Nzambe asana yeso ne sena basati la paix faut na ndako pour asa ambassadeur de la paix ambassadeur de la paix ça mutana parler so ba guerre au chapé mais boni so wera mo kili tumba boîte ça m'étonne mais musala o ya sala kezo senga ke akende na boîte ayo ka ndenge nini musique nezo beta ndenge nini ba fan bazo sepena na ba produit ya zo pesa bango alors il faut mo pas quitter sur le terrain na bien faire o wera mna salaire salaire grave ya ambassadeur de la paix ba beni kuna eza ba guerre faut mo ba Héritier salaire te ka wera te wera ambassadeur nandeni ya ko ke boîte te de la forêt
son excellence ambassadeur de la paix. Bon, tondimi ngana na komata na place yangia makanda tondimi erreur yangia makanda. Alors héritier tant akoma ki akuti papa zawana et tant que moi na kuti papa zawana. Est-ce que OK ko longwata atiki papa place. Mais tu une question moko na boîte avant on était niveau ba wera. Avant ya boîte. Mais clairer basalat. Personne attaquer tindi tuna la mettre wana sene. Ba miseni ba na kati kuna. Tuna kati. Héritier azana kati. Non, héritier ndakuta wera na kati. Donc héritier ayaki okuta wera na kati jusqu'à ce que comme que Karine na Sakara. Lui biso to uti concert à Béatrice, ngaku na traîner ki wana te parce que ba kombo ba journaliste mususu ebimi wana. Mais yo mo lubaki ulungwe ba 4e mo quelque. Siko koma kunini. Non, na lobby que non, tozaki na ba Freddy Akimbe, tozaki na ba Adam Siluzolo, tozaki, pardon? Ba Freddy Akimbe, ba Adam Siluzolo, to longwe na mutuka moko na voiture moko et puis bango ba continuer na bango chemin, ba continuer chemin mais wera déjà zalaki wana na kati ya boîte. Alors tango héritier a commis na kati ya boîte, akuti déjà papa na zalaki na au moment où kutu ba fan ya héritier ba comment déjà ko s'attaquer na wera. Donc héritier s'attaquer te mais ba fan ya héritier déjà ba comment ko s'attaquer na wera. Parce que tango héritier a commis wana et tant que moi na ko ko doser pe ba fan na e, akoke pe ko doser tam su Karine no kondi a doser puis ya longwa keime héritier a fandi jusqu'à ce que ça que wera papa longwa tiki mona na place. Bon nga nazali te na ba faire yango na lukola vérifier mais na ndi na moneka ba internet nezo koma na landi mais na grand bout pe na wera sala l'ambassade de la paix ba faire ba boîte na fatika ngo yeza ambassadeur de la paix tela ngo akuyo sala guerre na héritier no sala guerre na héritier makambo isuka te il y aura des morts. Des morts. Ah ouais nga la biso wana comme ka ba faire faut tuna wili mushike faut tuna faire wana wili mushike aye ça biso on comprend faut tuna wili mushike aye ça biso soki Nani rozonga na rozonga na rotika faut tuna wili mushike Bacho refi. Est-ce que guerre oyo héritier watana bazoluka na papa ni wera sona koko kango. Te on faut tout na wili mushike ino aye ça se ba faire wili mushike lelo wera sona zolela na kombo ba journaliste oyo bazoluka ba déstabiliser maison mère. Patcho refi yoza parmi bato baluka ko déstabiliser maison mère parce que lelo betela kango to loki soki héritier watanabi alongwa maison mère isa yondo sala ki héritier watanabi alongwa maison mère parce que wera son tango azolela na kombo ba journaliste wana zo salonde tenga inaza parmi déstabiliser maison mère zo kesa munene mais tango longoli héritier watanabi muto azaki lokola pilier na kati ya maison mère héritier asa très intelligent peu sage à sa lettre officielle à s'adressant à la compagnie. Il y a une musique à maison mère qui a mise à disponibilité pendant la sala makamunaye. Mais ce que courage a annoncé que il n'est plus na une musique à maison mère. Voilà, na maison mère. C'était moi pas tu refine une émission ça qui na Horizon 33. La télé m'satige maintenant. Héritier watana déjà n'a expliqué bien a répété déjà na parler. Ça là ingombi dans la menace mais menace on peut la maîtriser on peut nous la planète du moment la musique on est bêta la musique papa si on a un niveau qui est de la forêt de la fin d'affrontement watanabe boss life ça veut dire que comme magambo ya des mondes ah mais magambo tu refuse à trop spirituel pour la nini nga zo biso pour nos rapport la fin nos rapport atunaki tuni nani atuni ngala tunaki atuni makambo na ponga nana makambo héritier pene ngazana sana makambo azana ligne de conduite comment on va écrire dans mon mukete ayibi lo sala ane oza yaye o eza kutu première intimidation pour azana makambo est-ce que biki chini ngazana signé azana makambo asigné nini patcho refita nguzulu ba asigné ko bunda na Weranson asigné ko bunda na ba mission congolais asigné nini asigné makambo eza makambo nini patcho refi yebisa biso na 2017 o ngapi na sana makambo aneza ya biso ya ba jeune génération montante génération mobile on comprend génération à vitesse on comprend yo monde il fallait azoka na société comme il a héritier fallait azoka na te moment okina mais ça l'impact na YouTube na ba vie osaka na kutu te yo zo fallait azoka na c'est pour ayemaki na buba patcho refi lo ni fallait beta na Congo erata o fallait abeta non nalobi o fallait abeta parce que wana ezalaki fallait ti lelo soki oyambi na émission alobaka toujours que wana ezalaki album ya ba musicien eza œuvre ya ba musicien ba laxi œuvre na bango il va bacha mbunzu na ete il va longola bacha achaka ba musicien elle déjà mutsa yembe za album eza na pouvoir orchestre
bon na générique ya bien on a ngote mais générique wana ekanga niveau oyo héritier aza nango ane oza ya ye moni so moto na pouvoir ozo battaque et oza na pouvoir il faut meka ngoti il faut meka planète il faut meka force oyo aza prudent il faut ya omeka mais oyibi ye moto moni événement ebetamaki soi-disant na oki oyo mokili ezolobela eza affaire ya Marie Paul na Weranson na stade nayebisa yo héritier neza wana niveau nekomi so basali te mpo basalisi ya confirmer fabeta stade bomona sikoyo niveau makambo il va affronter mais concert yango mpe héritier selon barumeur concert yango mpe héritier kaka baningani nde bazalaki trop bavie na ye nde bazalaki trop mais batete mpena moko ya bainconnu vraiment ezalaki rare on dirait ezalaki eloko moko boye ve ezwaka eloko oyo baka tozala to balon vérité omona ministère septième génération na crise eza na mboka na niveau ya monde mpe na afrique crise monétaire mbongo emonana te ke moto abimisa 100 balles 50 balles ya kosomba tike il faut ozala na pouvoir il faut ozala option wata aza na option mpe aza na pouvoir aza na makambo ane oza ya ye nalobelo mbala combien ocomprendre te ezomona mabaga ya 32 degré ya puissance te plus que 32 degré ya puissance aza na makambo yo okamaka teke fali abaki yafa na retour na poto mwana bonne vie yo moto aza ozoyoka ye faire écoute ozoyoka ye minute oyo ekomi Kofi héritier de la forêt na centre toi actualité toi la Kofi Weranson héritier Robino Mundi musique ya koluna musique ya salité yo ngana bete makambo ya souhait otalaki tout noir et héritier omoni clip akena biso au-delà non défense ya baartiste lokola barobino mundibu depuis pomba niance ezaki héritier atana be aza na producteur mo ya makasi nde saki abimisa baproduit ya bien mais ye moko dedans ana biloko ya bien ti soki tozwi bato lokola duplique bopesi ye moto lokola David Monso biloko ya osala eza plus que o héritier osala oza na retard napesi duplique beaucoup de fils c'est pas ça révélation de l'année pe napesi ye moto parce que sans sponsor ici bas pour ça bien nabi ki azali pe na Côte d'Ivoire ngolo ka producteur ba David Monso na so basuka ndini Juno d'abord ka porridge pendant sponsor ando ba azali na producteur David Monso basuka héritier na ngama na expliquer ça héritier ça phénomène o eza makambo ebandi yo so ka bambili ngambili yo kite nga pacho epi loko mo kana lobeso yo ka ngombi te pan cité banka yo ka force bloc adena deux fois te makambo eza pene na fandi awo na mo bimba ko sana te héritier nga za na ko ganga ndinga lengi partout beta pio asa miner des terrains o iloko musuko ko yo somba keba ko glisser au seta pour ça na makambo tu as refi ya Romona Olympia héritier beta Olympia le 17 Wapi? juillet 2017 à Olympia pas tu as refi nani obeta Olympia héritier watana bela pulga moto na tembe kana ba combattant ba pekisa Olympia ya obeta Olympia héritier beta Olympia beta ba soirée na poto musu beta te non soirée comme ça la mutu mo organiser loko na ye na palin na boîte na ye eza coffret ni tout ça mais Olympia oh vraiment que no billet te kami anga beta na Bruxelles ndenge aluka des hommes beta akima talaka mutuka babe masombo aya pina Paris ti Bruxelles sa caleçon talaka babe masombo maître etumba nyama na etumba mais na regretter la mona image babe na lela bon que tu premier de faire le beau gars de tous les combattants na niveau Europe Nadine Chingila eux ba faire ba Jeti Bilomba ba iba faire ba Ani Dembo ba iba faire ba Lidi Lombe ba Tanya Smith ba iba faire ba Aisha Tostar ba Kabika Buiku ba iba faire na zoloba ani uza ya wata please ba Regine Ilonga ba iba faire na loba kambo tu peux s'attendre à ani uza ya héritier pour comprendre c'est héritier de la musique congolaise vous avez la chez lui c'est la prenne de presse la mission be bazo banga il y a attaque nationaliste à la tiango soit musique à propre au mon idée dollar place en soit merci beaucoup malgré tout ba journaliste pe bazo lela ba journaliste ba lobby ki non organisation za ki bien te parce que monsieur pe bazonga ki moi pas témoin na quitté ba conférence de presse ba Alexis ba image mais mon pas témoin na to ndire mbongo ngozaka ya maloba ngana na urgence mo to leli bokina kute ba fabrication bozora 5000 francs congolais mbonga salité $5 pour te kokate ya kimi
papa boya rappelle la mission mingi 4e génération boye belé bozongi bozibi rien héritier azopesa ngo po aza chrétien catholique po ayebi bino mokisi bino moko sangisa chrétien bino moko nini entre ta bible pe lobi na biso ke no lumière na ténèbre kotambola nzela moko te kisi yango eza travail te neti yo kisi no eza travail lobi babagi ya 32 degré eza makambo yango na oloba babagi ya 32 degré na mama maria osangisi yango soki na paroisse bateka babagi te e baarchange mona yango te bachapeli bateka yango te faut réfléchir bien faut réfléchir intelligemment quoi. Merci beaucoup. Et bien c'est quoi bakulu na te ngati ba veste carré ba 5 na te ba koboy ba nini tianga mais ngeli ndi ki on achète mais au sentir que la faire doit carré vraiment c'est ça ngati ba faire ba dani comme vraiment mi pour lèvre bien tout bien taille bien quoi vraiment la miss de miss ba faire OK pour tout dans ba question mo vrai quoi ngo tout na bo ina ba mbrima te bakulu na ba jeunesse bakulu na atotoka toka ni ba jeunesse mi ba zo sambrier OK so pas messa ba sangizo melama pola yo ya ofinga héritier parce que fanda kana do fanda no tela ba chel na ba bandel futa ba kang ba $35 on compare na mutu ngola ngai pacho refi patron on parle ngati oyi sur la parfaite o kama lilité pacho refi wana ko musatake na nani zela expliquer mambo na kotanga kombo zela non oyi para ngati ngati kana loba na se déchaîner pour moi ba juste sur la pamba ya salité bat moko boka ba bimisi ba photo ke héritier sala epiaka zela pardon bazala ba journaliste d'abord bazala bat mo jeune kanza azali sisicienne omelaki sac okopo internet ministre omoni awa tozali awa topesa indusa danger okomi koloba n'importe quoi héritier alobi fini quand un journaliste soi-disant un animateur qui rencontre n'importe quel nom d'héritier on le tape il faut le taper la logique des choses moi j'étais avec Musée Laurent Désiré Kabila quand vous débordez vous rencontrez n'importe quoi un meilleur défense il faut le corriger. Ce n'est pas sérieux. Il y a beaucoup de gens qui commencent à... Il vient, il rencontre n'importe quoi, on nous dit, c'est un marque. On a lobby pas tu es pourquoi ka ba photo ebimi ya piaka ya mwana ko bongo. Nous on a fallu danger. Fali muta sala za Koffi Olomide, tous à sérieux. Trois chemins. Drum Titina, Baz Bindabas, Solo Feli Tyson, animation Apocalypse, Yassarani. Ah papa, mais héritier, mais ni album les retirada sans maison mère. Au moins n'a qu'un binoté. Rendement les lois qui te tournent pas tu refi peut ça rendement ya retirada ou peut ça rendement bien affilé. Par rapport dégâts matériels. CVZ ma casse. Pas tu refi c'est mambozo loba oyo, oza conscient na mambozo loba. Mais mambozo loba autant l'internet les choses claires, pas tu refi. Pas tu refi une fois na landi on émission moko et pas confrère na ngai ozo le lolobi héritier Watanabe azosa berer album eza bien makamyo eza bien mais eza berer yayi moko ya mike otake concert moko lobi ke non tamsusu ye azalaki lokola piège batilaki héritier Watanabe po disque na ye ekota mwa mbilinga lelo lobi na biso ke retirada ezoki malamu. Bon monsieur, nous sommes en 2017. Il faut parler des choses qui est franc et en même temps la vitesse à makambo. On n'a pas le temps à perdre. 2016 déjà passé, on a 2017. Makambo bandi ya sika chiffre 7 chiffre ya puissance papa nga na pouvoir na niveau ya kosakana ti on comprend le jour d'ailleurs mais nazana mais toujours ka ba force ko ninga na po makambo za la musima na biso deux fois donc si vous tenez to savourer retirada il y a la répétition le leur et tout le monde ningi plein tonda ba plein ba ndule plein place paix à soin ba momia kitoko ba tout ya bien aucun c'est ba momite ba répétition ba que c'est musu ba ya raté ba zo ya makambo eza papa et Koffi Olomide des décennies Afrique centrale alba héritier de la musique congolaise c'est héritier Watanabe papa bongo na koboya à l'égard la France 24 en français mais dans l'émission on a 5e génération en Côte d'Ivoire ayebi ko ba français té Amélie Bang na tirebo alba bêtise c'est marrant. C'est marrant. Merci beaucoup Pacho Refi. To koti na rubrique na biso na émission analyse. Pacho Refi to tangelo 5 musiciens, combo ya 5 musiciens opesa conseil. Oyo yoza nango okoki opesa bango. To bandi na Koffi Olomide soki lelo Koffi Olomide azotala yo, Pacho Refi conseil nyoko opesa Koffi Olomide. Conseil na opesa Koffi Olomide ala na batu ba finalité. Ala na batu ba critiquer. Akonyeka toujours ça la bonne musique.
soki batie parmi bamisien Afrique centrale, il est parmi oiseaux représentés bamisien Afrique centrale kotomba pe drapeau aza misien moko asala baexploit ebele so batie le ministre akiti il va bien défendre les choses, il va bien défendre la nation, c'est tout. Ok, merci beaucoup. On est pour Nayo, le grand Mopa au Kofi Olomide. Alors, ce qui totali, Papa Mukulu, souverain Binadama, Jubin Piana. Mbogo za bataba, mbogo nde ba meme, mbogo nde ba pese. Bana fanya moya, erreur moya grave. Merci beaucoup. On est pour Nayo, Papa chéri Jubin Piana. Guillaume Makanda Wiranson. Tout la masse. Force, puis ça va la force. Mais, balik sa page. Yazali papa, yazali oncle, yazali yaya. Asi protège makam. Akalikile kutu makam monte. Mabim ça c'est un jour de la semaine. Pour ceux qui ont comme la polémique, mabé. Il y a son excellence ambassadeur de la paix. Il y a une boîte à yagati. Ma fête, il faut faire rare. Il y a un peu de ma papa mati. Il faut bimi oui a calculer que ça n'a rien. Il y a ma surtout ma cam. Tu calculer les indulés. Merci beaucoup. On est pour Nayo Ngia Makanda Wiranson. Alors ce totali fali pour pas cap. On a la représenté conseil. Il y a ébignon sorti. Ça moi la bonne vie. Bonne vie on te ébi place où t'até. Obiso tout ça ine ko beta dame na bandal. Kota ba bonne kota mamelo. To beta ba balé na ba Saint-Jean. Ayebi yango. Na contribuer tout pour na ye apesa ngani ya yedanga lelo ba koma ko loba aye pas to wutit kota makelele ayebite nzambe na pese conseil ya dans nyoso ti aso ma pe avion to nima ta jet po yela ba azana nyoso ta danser ko felo milieu kutu muta sala libonzani na pesa kofi akoma diversaire na ninga cheki zengi tokende kani zokende totala pasi nini mama yo suka pour retirer de makambo retirer de makasi pour la savoir que David Mosso premier soin totala mama fitini to luka na obetanga insha obetanga. Merci beaucoup. On est à conseil yo eza selon Patcho Refindinga PCO fali pour pas la merveille. Alors cinquième personne ils a fait rigola. Conseil nous groupe ça fait rigola. Ferré Jésus des nuances yo yebi parce que uta oyebi sanga le ba moko na point noir et to yaka na cargo ya général d'Abila oyebi nanga mwana muteka ta mwana mu valeur que so il faut comment mener il faut comment entreprise faut bien bon nous avoir salaire et si nous salaire ngo après ça répondant à la monnaie de singe nous c'est ça makambo to okuta na un jour il y a ça dans zit qui danger après ça va conseil tika olanda nzela ba vie okomona na nzela kofi yo na wera mabe na kofi mabe na jibebe mabe finalement yo za mutolo barate oyebi ne to solola dina yebisa on to sala orchestre bi orchestre to sali pour to sala bien na mission ba sala bien pour dans l'avenir makambo go ya oyebisa ngo ba pacho ba balanga sala fitiri na mission te o fallait le kinga mais na musique ngana leki fali na koyema na leki na obina pe makambo eza mais un jour makambo nanga pe koya malema lembe osimba ngana pese ka courage na ko banga rien continuer ko bosser. Réponse à Pessanga monnaie de singe. Merci Zara monnaie de singe. Merci beaucoup. To komi na suka émission na biso analyse Patcho Refi tangu otali chaleur ya émission yo otali façon ba question otali chaleur ya site oyo remarque nini ko pesa biso. Ouais site oyo il faut la battre belé mais il y a des journalistes au lelo car la site oyo ba réalité au débordé pour le toucher vie personnelle il y a César Ngadi. Mutu anenga na journaliste wana aza modi yo mona makamne ke neka boy okoganga na bali na sali boy na za danger ko pena mona te so ko kuteka ba langwa chaque jour ba mbongo zo bungi na poche azo yeba te ke place a utaki makabona mabe neti nga Patcho Refi na za bien na mututu so mona ngala ko attaquer mutu wana mutu anta bandaki ube mutu na salinga mabe donc bobongsa pe na ken piana za ndeko nanga yemoko ka bandeko lo ba n'importe quoi na monika yemoko akomi ko komisa ngai na za la réponse au PCT pour ngai Patcho Refi na palette je me souviens que filmer parler à ken piana mo kilipe mona mutu ngala permettre na parler on sentir on est on va sur la parfaite non c'est bon oui malilité
C'est bon, vraiment, banana annonce dans la loba qui on vous comprenez que non, dans mon différence il y a venu et na côté na kati na mon peu différence. Vraiment félicitations. Merci beaucoup. Ça c'est tout ça là pour tout ça la bien dans l'avenir. Ce n'est pas que tout le bar dans la TV mais bon on appelle tout ça là. Parce que tout ça ça nous mandia, batmu batanzala, batapacité. Toi carré peut la superposer. Place pas la ministre des salariés, on a fait ça là voilà. Alors moi, il pour une émission. Émission ça bien, car on est en 5 ans, vous allez apprécier dans batouté. À tout ça, l'émission là, vous tapez sur le côté, et ça rend mais merci. Et quand vous avez moi ça batouté. Parce que n'importe il y a des gens, bah, on au piège, à utiliser moi sinon. Alors, je vais moi succès, ça va l'émission bien. Checker nan. Même si moi si y a boss na yo. Vous battez la soupe vous aura faible. Mon yo soupa ni mais dans les là fort. On a pas tourné au bengo on peut ça dit bon on moi si na yeba message babé qui a rotina petit nanga qui okuta na mère sur plan ozuka ozuka ba faire en route j'ai moi 200 300 mère na invité le monde tabac mère elle tabac invité tabac wana après comme là la maman sous monte aux amodi dit ba msu ba sala ba faire ba msu ba mebele ba msu ba ba caméra ben ba sito et pas ces arangadi oui ba comment peut au ganga on journaliste ba bioté yo ko ça interview na gouverneur yo à ta première dame de la République, on a intervenu Maman Olive. Ça songe se me connaît na combo. Même notre président Kabila me connaît na combo. Même le gouverneur de la ville me connaît. Même le ministre, tout le monde gouvernement. Ça veut dire qu'on a grand prêtre de dire qu'on dit po, on dit maginza. Même sous aussi moi succès, aussi moi cahier manteca, cahier liste de cahier. Au sein de l'émission, ma banque au comment on a cahier autant en haut pour soit succès. On nous aura passé à battre. Après ça, on va danser. On va danser. On va danser. On va faire beaucoup. On va faire lenda. On va faire erreur grave. C'est ça, on va faire ça. On va faire mater. On va maudit. Peu à côté, on va maudit. Il y aura ce balin que moi, ça me fait essayer si licence n'a pas de adresse les arabes. Faut alors un fan de la vie, au fan de pena, on se réfléchir. Au Binzambe. Ngai na osama comme ni simbati talino parcours na yo leti nga pacho refi na linga mosa mututi na mutu na la poser bato benga ngo pacho fi magicien pour na yebi bible na yebi di commandement nzambe so na bizo mosa na osimba yote le babo kabona comme no libre mais so na yeba gibino maye na osimba yote pour rebi na pesi bela dinganga mer mila na Londres mbote Voilà, pas dédicace. Mbote na numéro à contact. Mbote na bandeko tu ya poto tous les fanatiques à Pacho Refi. Bah s'abonner na site na www.banka-nk.com site on a sali ya bana mboka tout ça la poto ba bandaka ya bana mboka après comment et la site ngai Pacho Refi na na bien boy papa le kutinga na nzala te so na nzala fa na kutinga na beta musique ote ego ina pala kutinga sani na koti kutu na pasi na beta musique okote loba na koti na pasi donc na ndo toquer azo katé parce que musique ezaki vraiment élevé na beta na musique kutinga na se détendre tout ça mabanga Pacho Refi na beta ni te nga je na linga mi Nintendo na beta Nintendo mwana na beta Nintendo na palin tout ça pour Alexa R mais mabanga na pesi mbote na Sandra Kazadi mama Marie Fatala bana na Londres Mireille Conde Caviar mama CC na pesi mbote na King George na Irlande Tati Lopez na pesi mbote na Toto Mbiatimo ba les réseaux le plus demandé na Londres Bogar garçon morobien na pesi mbote Aminata la sénégalaise Gabi Tonga, la Pessimbote et Belé na Sandra Yaba, la plus belle de la Katia Bruxelles. Mbote na l'Innocé les scénarios, na Pessimbote Belé na Richard Concours, na Clara de Bruxelles. Mbote Belé na Texas Katadi, na France. Mbote Belé na Bana Londres. Bana Londres, tout cas, na Lingala, tout ba bisou à trop na Suisse. Na ligne Fridge monté maintenant Manuela. Tout le monde pas tué, il faut bien gagner plus de 143 89 53 48 057. Tina Compressor aux États-Unis, Angèle Moulanga, Dominique Bilonda, Nadine Chingila, Bangotu, Radolphe Tumba, Hervé Ntele. Merci beaucoup. Carré super posé. Vous s'abonner à site nanga quoi. Merci, bonne chance na yo, continuité. Nzambe azala na yo quoi. Merci beaucoup à toi, Pacho Refi,
opportunité au PCBisho les loto betana oli solo. Merci na batnyo sur balandi biso sur la rdcongo-info.fr. Tout le monde est d'accord avec mon vieux César Nga Dibalobi. Confiance toujours papa. Le bézaki anniversaire nanga na pesi merci na batnyo so o ba souhaita kinga yi ba joyeux anniversaire. Et na bosanité Niki Maserati vraiment yo ozanga ya mutema. Na pesi merci. Merci à toi Donald Kachouva Balobi mon ami personnel. Na pesi bambote belé. Mame Milinze mbana Londres motema ya tous pepele ya mbetolo. Na pesi pe bambote belé. Glody Kuma Kuma sese nzambe ya Norvège. Kabaka bangu chikuna les champions na Suisse na pesi bambote. Rex Mbuluku casque bleu na bosani yote. Masananga moko balobi ye vraiment aza ya kati lourwaje na pesi vraiment bambote belé parce que confiance toujours na Gradimouya et venanga Jimmy Bella ou na pesi pe bambote vraiment na niveau Afrique du Sud bambote belé parce que olela pe petit na Gradimouya vraiment ngana bino tokutani na numéro mususu ezoya boyoki bino moko patu refininga beti bomoni ndenge nini masolo ngo l'équipe bolobi Gradimouya yoto sepiakano parce que osalaka musala ndenge sengeli ozaka na partie prêté biso tozana pona mutu nyonso soki likamboza soki actualité za tokita sur le terrain toujours information etilelo vraiment ndetoye na palais ya patu refi ndako yo a changer ngo jour nyonso dans le jour on a zalaki na kuta ndenge musu le opina na kuta ndenge musu donc ezalaka chantier zo kineka munene donc merci beaucoup vraiment patu refi na confiance au PCRD Congo Info lelo au les capots au beta masolo ngana bino tokute na numéro ezoya masolo ezali basi ya Dani Bokombe Tsunami na pesho bambote belé bobo sanate le 25 février wana nde tozokende ko célébrer 2 ans de fidélité na César Ngadi na les Canadiennes au rezo invitation de ozana biso merci na bino o bo kopesa déjà biso confiance ya koya wana parce que kopesa invitation ezate ke kobenga mutoya donc ce mutation invitation aye ça veut dire qu'il a porté bino à cœur donc merci déjà na ba on so bozo invitation pe ba ko répondre na soirée wana ngala bino tokutani à la prochaine bye. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. MB Congo Info. Tout le monde est là.